Eba mama ba papa olingo mikamwa yo moko mukola anniversaire mukola mariage na yo to événement moko ya kafu benga Juperos Couture ya tonga kanyoso atonga ba veste atonga ba robe mariage atonga ba ensemble yo moko mikamwa les jours benga azwaka mesure même na téléphone atindaka partout dans le monde entier pria bien asololaka bien Juperos Couture et tongelinde zo sala différence Juperos Couture soka tongelo elambo fandi na kati yo moko kamo zondi matoyo nga oto voisin ou voisine eza yo Juperos Couture kima kinkaka Juperos Couture c'est la différence. Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, on m'a dit. Dit qui n'a donné quand on était là, qui m'a fondé en direct de la Suède. Gros coucou n'a m'abonné, nous sommes Kina TV partout dans le monde de Sikabozali et j'ai dit bienvenue à ma nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien, sans oublier les sponsors officiels de Kina TV. Mon vieux Benzula, Motokata, le 4x4 à double pression, il y a Suède, Bana Congo, Bana Afrique, Bana monde entier, Bana Mokimba, Boyo Kalisolo. Il serait où tu peux moi la biso bande avec 24 ans. 24 ans. Azanani, azali si bien. Nana pese gouana, camarade ya maman na ye. Camarade ya maman nenda pese gouana. Abila champion, ça a commencé innocemment. France, oye. Il serait où tu en France. Ça a commencé innocemment. J'avais l'âge de 16 ans. Azala qui m'a duré côté pour se maquiller. Quand le roi la championne attaque à une mise avec que quand ils alaka ni les alaka si la kocha boizo ici. Ou quand on peut basuki ayoko la ki na mutu ya baleki na ye. Donc ya baneko quand moi basuki. Camarade ya maman na ye, azala ki na bana mais azala ki na mobali ti. Mwana na biso ya mwasi nda kenda kosala nini kokanga suki kuna akenda ko maquiller mama donc innocemment kaka okanga pe bande ko msusu bana ya mama na oyo camarade ya mama na ye azali na likalisi moko te asombela ye sous-vêtement jour moko alobi na asala nini ameka donc ensemble ya soutien na nini donc ezalaki ba nini moko ya malamu nini dessus ya sport moni soutien à sport wana na slip nango donc complet nango na sous-vêtement nango abi kete ameka abi bon j'étais timide la championne na meka ezalaki na chambre à maman donc c'était là que ça a commencé camarade ya maman abandi ko simba mwana na ndenge ya mabe andiko simba mwana na ndenge ya mabe abandiko karese mwana ti akomi na niveau ya kodoite mwana je sais pas mama oyo asimbaki wapi parce que la fille aussi azalaki pe déjà na ba copain et ça comme déjà kolinga abi vraiment la championne j'ai senti comme des courants donc nayoka ki pe bien mais c'est vrai que le côté qui est dans l'inga qui était, mais nayoka qui non, Joto et répondaki. Donc je me suis laissé faire. Donc bilo mo beaucoup s'imaginer on a otanga watibane. Beaucoup s'imaginer maman asala ki nini na mwana ya muninga na ye. Nyonso. A lâcher na ko lâcher sera ko lâcher te. Asakani na mwana. Comprenez? Abuser na mwana muninga na ya bande ko ya pona kanga suki ya bande ko ya pona mwa maquillage ya bande ko ya pona kanga baleki donc bana ya mama ya muninga ya mama na ye suki ndi wana la fille a lobby
na déjà bila champion na goût. C'était pas qu'il du coup et tout, non, mais avec les temps, moi aussi, na comme qu'on initiative et tout et tout. C'est là. Na comme qu'on initiative. Ah, tombe la paix téléphone, allô, oui, bonnie, na déjà, ce qui est silité. Le quoi tu as week-end à lala. Yo, quand ça, moi, na olala na baninga ban. Mais à lala na mbetu na moninga na yo. Ndako sala e makambo. Il ne faut pas dire à ta maman parce que ta maman ne sait même pas que je suis lesbienne, blablabla et tout et tout. Dis le mot boyebi. Boyebi. Même si moi, na nimbo, zo pesa ya argent de poche 100 €. Même si l'aime pas. A comme qu'on a 300, 500. Camarade à maman, comme on peut ça, bon. Pour nous, on va silence. La fille a lobby la championne. Je sais pas. Donc, personne n'était au courant. J'étais là. On n'avait pas besoin d'aller dehors ou quoi que ce soit, non. Surtout, on a posé un roulier à pixel. On a mis un roulier à son nom, banda. Tolier, à Robaki. Mais, il y a un on a la mélodie. Donc, camarade à maman, elle était vraiment lesbienne. Parce que, Abengana Mobalika Ndengwana, elle a dit qu'elle préfère encore vivre avec une femme que son homme. Donc, elle a vraiment lesbienne, Yamakila. La championne. Le problème est que maintenant, j'ai déjà l'âge. Maman n'a comme quand même nini yo toyo kabona mobalité lo monté ninité parce que nazana moto. Moto ana pe j'ai compris que ngai na ko sali na ko fanda ne vi mobilité parce qu'elle est âgée. Donc na zwa goût kaka ya kobima na basi. Ni balité. Na yebisi maman na ngai que naza lesbienne. Na yebiti na papa na nga ke ngai naza lesbienne naza ko s'intéresser na mibalité. Moi c'est les femmes qui m'intéressent. Nde maman zotu na nga depuis quand. Tellement je suis majeure, je trouve que ça même pas d'importance na yebisa qui était camarade na yeboté. J'ai suivi l'histoire de Londres. Na déjà lobi na landa ki histoire o ya Londres o mwana. Ya mobali camarade ya maman zo sala nini azako la tisi ko conduire mais comme ko bimana camarade ya maman bandeko na yebi sote to sala ni parce que moi na biso o azala pe moi na mokite c'est vrai à côté que na chambre maman pour basala ke cadeau ya soutien na sous-vêtements ndalo ngoli alati camarade ya maman alinga apprécier tanga apprécier na chambre kuna abandi bisimba simba elle est quand même franche à l'obé qui était tant camarade ya maman bandi bisimba simba ndi ko simba partout ko doité partout et vraiment du coup elle s'est retrouvée ayokaki bien moko boye à se laisser faire butu wana camarade ya maman benga wiki tena déjà za wasu ke silita ko ya lobi boloba nini moninga ndeko koloba nini nzokande kuna barosana na bango parole ya mwamba mwana pe azui goût mwana azui goût boye baka mama mukolo maman mukolo donc pour na ye la fille n'a déjà lobby donc avec l'homme il y a même pas j'étais obligé à retourner pardon nazo tindela ma bête mais t'as déjà été avec l'homme les hommes quoi lobby ça vaut même pas la peine ça vaut même pas la peine la championne la dit ah bon. Donc, maman, na faut pas peler msuzo koyoka ki di solo ki mwana na ya mwansi ya yebetela ki oboye boye ya kadi kamba ko bondela. Po je sais pas. Makambo moninga na asala ya monisa ye ba mwinde étoile. Donc moninga na akomisa mwana déjà na âge ya mukie esika o peut-être ko ya kokoma te na vie. Akomisa ye donc pona ya zo mwana neti ki mobali. Mobali, Azolo avec la championne, c'est mieux d'être avec une femme. Parce qu'une femme sait comment son corps fonctionne. Donc elle sait où toucher, où embrasser. Hein? Mais oui, je te dis la vérité. La bien toka. Et combien on inverse? La vie, ce que tu fais là. Quand on a chrétien, c'est un péché. Et c'est abomination. Aux amours, c'est qui toque. Bible, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Pas la femme quittera. Ozo salawana. Et ça m'a bé. Répands-toi. Avant, ils allaient trop tard.
conseil on a pesa no yangwana parce que tu es mon abonné, tu me suis, on parle de temps en temps. Je sais pas. Yo pour aux temps, pardon, faut finga te. So vous avez un conseil ko pesa mwana te, poto olinga to gagner mwana. Ko finga mwana te pesa eli sukanda pour ko finga ma finga no et ko changer na ngote. Mais tant ozo koma molimo nzambe sunga yo okoma makambo ko sunga mwana ta soka fanya makeno j'avais lu ces commentaires là. Elle m'avait écrit ceci, c'est là. Où y a des finga wati. Nadège. Moi, je pense qu'il faut parler à ta maman. Il faut la dire, malgré que tu es majeure, mais c'est elle qui t'a poussé à devenir lesbienne. Moi, je pense qu'il faut solona ba parents na yo qui était mutu boye. Il faut solona ba parents. Il faut solona ba parents non. Sinon, sans ça, je sais pas. Faut qu'on soit un parent, on va voir comment te tirer dans ça. Parce que maman, au salon, ma campagne, qui était yambala souka, au salon, nino la pâté, au tika été, donc yambala souka. Yo, moi, la primaire, après ça, ma campagne université. On les a fait secondaire, comme au salaire, au lieu d'aller à l'effet secondaire, était comme un peu fait universitaire. Donc, tu n'arrives plus aux hommes qui étaient, moi, la mobile. Yaya, non, makambo faisant makambo kolobate. Si c'est le cas, pourquoi vous savez de sorte qui était bon utiliser babilo comme ibali bazala nango si que l'homme ne vaut pas la peine. Te bo kenende ngwana. Bo kenende ngwana nzamba azobate. Pourquoi vous utilisez les tout consort, Pourquoi vous utilisez les etc. Pourquoi vous utilisez ça si que au mobile a une importance? Pourquoi? Bo kenende ka ngwana. Mais si vous utilisez ça copie, ça netité. Je te comprends que okutana kina mama ya mabe, mama ya misala mabe, mama ya ndoki. Mama ya mabe. Elle a 4 ans, elle a 4 enfants. Tous ses 2 filles sont mariées. Pour la nina sala qui on a bananete. Moi je pense ma chérie, tu parles d'abord avec tes parents. On doit prier pour toi copieusement. On doit prier pour toi. Moi je peux pas te dire que oh c'est bon. Non, c'est pas bon. Je t'avais déjà dit. Position et cela ne veut pas dire que le colosa décide bien de non. Si tu m'appelles, si je suis disposée, je vais te répondre. Mais juste quand que oyebake ezali na volonté en zambeti. Parle avec tes parents, explique-les. C'est normal na âge wana osana camarade de maman na 6 ans, il y a qui copinage 6 ans. A droite à kayo à la chakayo à sarabo et tout. Si c'est beaucoup, aux yeux abti, aux yeux goût. Ça demande beaucoup pour tika makambo wana. Elle est déjà une vieille, elle avait fait sa vie. Alors, il savait, moi, la camarade qui était, il y a bandango depuis qu'il chasse ça. Bandango depuis qu'il chasse ça. Des trucs de chérie, des carines là et tout. Donc, moi, depuis au pays. C'est seulement que non, chez nous, là-bas, on n'a pas l'esprit ouvert pour faire quoi? Pour aller dire aux gens que non, je suis lesbienne. Il y a moi là, à Bombana. Donc, vraiment, elle préfère encore être celle qui est avec un homme à la maison. Là, bengana papa. Moi, ça botte le cas incompréhensible, ni soutien zokandi. A mon ata tina na ote, a mon ata tina. A mon ata tina. Bandeko, témoignage ya moi na biso na Nadège. Camarade ya maman na ya bizana ye. Ka bana ne bakanga basuki, Nadège yaka osala nga suki, yako sala baleki no bandeko na osuki. Yako bomsanga mo poudra wa nzokande maman ndé ko viser. Pour rendre qu'on visite, pour aller nous sommes la moine, cadeau ya nini, oh ya ba déçu. Tant que moi n'a pas changé, à tika l'indémoine, à l'époque profiter ba n'a pas simba pour ça ba nous quoi simba na moko déshabille toi européen ça m'a belle moi n'a pas mettre qu'est-ce qu'il y a à salina nos politiques qui étaient soutien en sous-vêtements et en haut mais comme ça tu vas me montrer si ça te va ou pas. Moi n'a pas salindémoine, na soutien na caleçon, na chambre ya nani, ya camarade ya maman, ndesika maman ba n'a pas simba moi na battu. C'est méchant. Il faut dire ça à ta maman. Dis à tes parents. Parle.
Parle-leur. Parle à tes parents. Parle-leur. Écoute, na moté. Moi, je pense encore, il faut maman ayeba di Cambodge. Pour se quitter, je ne sais pas. Bande qu'on a lingi bino a trop communiqué, ça li bali bazali sozo landangai, benganga sozo na besoin, moi sozo na besoin bali, vraiment me bali bazali basi bazali benga. Sozo na âge amukie na sa 30 na sa 40 ans, vraiment ils na me bali baso le kabasi bazali donc benga okozala discuter. Elo ni ngwa loba, yo yo zo talangai lelo tozana live. Moi na mobali a pesi témoignage na ye que moi sinali boso na vie grande sœur na ye, moi na maman, moi na papa na ye. Bande ko mokili makamu. Kozanga live ya lelo te kozala na 20h30 comme d'habitude, kozanga live te tokeba na ko partager expérience ya ndeko na biso mobali oyo abeti li solo moto oyo nzambe ngai bande ko kozanga ka te oyeba ndenge nini molimo mabe komitina ko simba mwana komi ko bima na basoso na mabata bandeko nzambe sala bisongolo parce que ezaka ngolo otoko osenga ezana ngonga tolala katonimba ezana ngonga tobima totika bana na biso bandeko oyo mabe ye pandeko na ye moko mwana mama mwana papa na ye alingi bino a trop c'était la femme a pris ses casquettes depuis la Suède tokutani mbala sima kozanga surtout ko emete ko partager te kozanga surtout te ko s'abonner pona kozalaka notifier à temps réel la championne awa nzeta masolo awa nzeta masolo bye bye.